Bonsoir, bonjour, vraiment. Et si vous avez vu notre chaîne, vous avez ébélé pour nous Rolanda Bisso, place vous avez vraiment. Tout est sur une analyse de Bisso, tout le sur propos ya Mambo sur les internet. Tout ça, ma frère Nangami Balé, éloge na Dani Peka, Kanini Salabandeko. Vraiment, le autre sur l'émission du Banda Po. Bon, mais comme on a fait, n'engagez tous au mon pépé du Banda. Bonsoir Dani Beka. Ouais, bonsoir c'est truc. Bonsoir Papa Éloge. Ouais, bonsoir c'est CK Business. Merci. Tous en avons vraiment le Bamondambu. Mais on a la trop té. Vous voyez expliquer bino. Toi, on a un système d'analyse tout ça là. Il y a mon alobara toujours na profiter na pesa moté na moto vraiment azarama casse pas na ngai na katia. Congo Kinshasa na commune Matete, Jonathan Sets, babi mo konza bijou, et nous ça la regeno babi bijou vraiment et en banzo pourquoi pas na Priscilla Chikangala, hein, babi Jessica Yone Makambu, na kati ba Maroc. Vraiment merci. Dani, tout sur la moi à propos de la musique internationale. Oyo, ba musicien même sur ba sala. On a yo au musique internationale concernant musique internationale concernant les musiciens na biso na kati ya Congo. Et là on a c'est que musique internationale ezala depuis kala. Ezala lelo ba artiste mosusu ba komo bimisela biso ke non mo international ko na ezala te. Ba la biso ke non musique internationale. Ko so lo mdalo belo moko e ko temi na lufu. So do temi na lufu. Musique ebeta déjà on ezala international. Mais quand musa biso mutu mo artiste ya mboka na biso ayoko lobela biso ke non ngana obeta musique langa internationale c'est que ba oyo wana banda ko beta c'est que ça ba musique locale il faut ça la clair musicien on a no loba ke musique ouais le seul artiste on loba biloko wana ça c'est fani pour biso to ya so au moins biso to yo contredire que non musique wa benga ngo local na international nyonso déjà international ce que moni déjà que mutu loba Beyoncé ayoka nzembo ya Luambo kuna na États-Unis nandimite que non Beyoncé kuma de Congo mais ayo kanzemba Luambo wana siko to benga ngoni to benga kuna loko to ngani local to ni to benga international wana ezama confusion bande kona biso artiste alingaka koti sa confusion mais na mitu ya ba ministère na biso c'est ça. Merci boyoki wana eza ndeko na biso Dani Peka. On va toujours Peka Loyaka à tout dévoiler mon mouquet concernant la musique internationale. Tout ça, on a pas qu'on éloge. Après éloge, est-ce que Dani a lobby? On a raison parce que nous avons bien toujours sur le monde. D'autre part, on a repéré raison, mais d'autre part, on a raison. Mon inde on a eu biso to aba Congo. Tu comprends? Na loba musique e banande chez biso. Comprends? Si on a une question musique internationale, musique tout, surtout musique au biso, to sala, rumba, et ça déjà international. Comprends? Musique comme international, musique comme international. Comment on compte à Congo Kinshasa, Baza, Angola, Gabon, tu auras place mon on va comprends? Musique déjà sur biminde ba mingeti ba musique na so beta malé, loto ba musique au kato so ngana batanga ba luam. Tango ekene dana ba Europe ekene na ba si na ba comme dia internationalisé et comme dia international maintenant vous fallait lobby et puis le royal lobby on a fallait le bango fallait billet aye asala album urbain ayo sala album urbain comprendre oh bango mo ba critiquer lobby mais le loto moni bango to souhaiter bango la bienvenue boye malam na album na bino tuzana to c'est la bino bo bet album tesima comprendre album de musique internationale, musique tout même rumba, décalé, non c'est international. Ici fait bimara mboko yo, mais tu sais ça. Musique est bimé que le bet attend sur na France to qui na Espagne. Et comme déjà international. Ma belle est-ce que c'est yo kamara kaka na kati mboka na biso na wana za musique loka. La musique soit déjà bimé bana et comme international. Merci Boyoki wana papa na ngani va expliquer concernant musique internationale. J'espère que va comprendre que ba rumba la biso est international. Merci. Pardon, ça va pena bax. Bon yo bi ba rumba la bino est international. Merci. Rumba na habite rumba yo lobé. Bon biso tout ba congolais.
rumba eza musique oyo eza ya Congo Kinshasa na Congo Brazzaville so obetaka rumba comprendre mais sikoyo soki toyebi bamusicien oyo baza eya na bamusicien mosusu baza bayoka na communautaire comprendre mais il faut que toza na précision koyeba ke no musique ya na bamusicien local koyeba bango tosolola ngana toyebi ke lelo so efalaki ebeta concert na Côte d'Ivoire lelo so efalaki ebeta concert na Paris kote po Paris communauté na biso ezali kuna lelo so efalaki ebeta concert na Benin to na Togo soki ayembi atie boye public eyembi mais toyeba musicien mosusu so efali mais il faut dévoiler dévoiler bamusicien moko ngana totali ya concert à faire à Côte d'Ivoire voilà ngana totali ya concert à faire à Côte d'Ivoire nini sepasaki bamusicien bafanatique ngana tomonaki ndenge bando otya micro na public oyemba te bandeko na ngai vraiment seka tozala mpena na bato baotala biso vraiment omoni eloko mona oloba alobakisa mpo ambre mpo toclotire sujet oyo ndeko na nga nayebi te bato baotala biso so baza baaveugle laisse artiste faire egola apozaki so atie micro na oyo ava yemba nzembo bato bandoponele batitre ya chanson ezalaki baivoirien baoyemba mpenza keno beki jugement faire egola zoka mais makambo na oloba nayebi te keno bato ser pasi mbwa monene aolanda biso depuis Londres na kati ya Londres merci Beka toza toujours na kati ya analyse nga te nga naza na nga netre na katikati nazopose ba question eza selo ba analyse tosala biso nyonso tu comprendre nani aza ya nani merci deuxième question na eza à propos ya vie privée ya baartiste à propos ya vie privée baartiste pourquoi lelo tokomona ba vie privée baartiste ekoma kobima na miso ya bato na bainternet elongo boye kosalama concernant artiste songolo parala boye nango na internet bokomisango sujet moko boye ekokosila te selon yo moto asalaka baanalyse est ce que osalaka analyse na minso est ce que eza malamu to eza mabe elo na olobaki no ndeko na nga seka ya question moko ya bien omoni baloba eloko olingi basala ote kosala ngo mpe baninga te na vie so omoni olingi eloko basala ote kosala ngo mpe baninga te alors baninga bazala na bavie publique artiste efali pour panda azala na vie privée po ere olobeli opose da question oyo juste ezake mpo nde bato balanda biso bacomprendre le seul artiste oyo aza na vie privée c'est fali pourquoi baona nyonso baza na vie publique ere bajournaliste oyo bafingaka fere butu moi ntongo pokwa ere mwana ya fere egola davina ndenge makambo esepasaki na famille na bango moya ya koloba makambo te déjà fere egola déjà aloba deya nyonso deya nasilisa kuna atinda bajournaliste bakende kotuna même si mwana azala sekwana mwana azala na age ya mineur si je trompe pas ba 16 à 17 ans bakende kotuna yeke pourquoi baotuna ye oyo nyonso bakoki koloba ezalaka propre te faire egola koyi batuna na émission ya papi mboma wana ezalaki vie publique ya artiste mpona nini faire egola akangisaka baartiste wana te akangisaka te pourquoi akangisaka te pourquoi mais lelo nde toyo oyebake vie privée ya baartiste nde ezalaka merci merci Dani Beka papa eloge nayebi te soko répondre concernant vie privée baartiste ndenge ya lobi ameki koakize mwa moke fali mpo nayebi te po comprendre côté maman ezali wana eza ndenge na bango comprendre wana ya pena ndenge na bango moni ndeti nga bo nga na afa na motu salimu comprendre nga na afa na motu mais nga na meloma nga ayoka misiki tu nasepelaka na baartiste tu mpo baza bandeko na ngai nakoyina moko te na ndima moko te bango nyonso wana nga na ocomprendre ke toa libanda ok continue le problème ezali fo toyeba ngo nga na yo lelo ke artiste tout azalaka na vie privée comprendre mais artiste aza mpe aussi na vie privée soki no balobeli yango te moni neti likambo ya fere tozonga na likambo ya fere oyo adavino lobeli likambo ya fere wana eza mutu te mutu abima ye nango mutu inconi te ye moko mwana mutu ayaki nango na te comprendre eza meme mana likambo oyo toomona lelo ya fali eya fali te mutu aye nango na tele mais eza mwasi mutu aye nango na tele aye nango na internet oyo ekomi lelo boye comprendre artiste ana vie privé te mpo mpina bango ezalaka deja mpo soki biso tomoni te bapaparasi bazali ti
paparazzi balandela ba vie privée balandela ba vie artiste mara mutu ba artiste basala paparazzi azakana amona oyo eza nini eza ke biso nde bafani ifo toyeba kotia baartiste na biso to biso bamiloma fo toyeba kotia motu na motu na esika oyo azala comprendre ndeko na ngai yo nde oza boye likambo oyo oyebi te oyebi te likambo oyo osali te osali te oyo osali osali oyo oyebi yango wana oyebi comprendre soki motu moko bakomo ya bando kota ntina kati ya vi na yo artiste tokofine wi ye aza artiste ana vie privé te fali aza artiste vie privé eza te mais soki okomi sikoyo obandi okota mwasi na bana wana okomi okota sikoyo vie privé vie caché ya artiste comprendre laisser l'artiste aza na vie privée c'est aigle eza na moto moko te artiste to azala na vie privé te soki bayebi soki artiste ana vie privé c'est faux mais ntango okoti sikoyo na famille na mwasi na bana po mwasi ayembaka te bana baoyemba te moto ayemba eza artiste oyo toomona boye po abimela biso na batele toyoka na ba youtube toyoka na ba streaming eza artiste mais eza mwasi te biso toyoka nana te toyoka bana te meme mama niki biso toyoka ye te ye nde moto amemi likambo na ye na nini mais les choses est grave artiste Fally Ipupa auto respectaka sala musique ne bien moko te ya kobalisa maloba poto nini Fally Ipupa to respectaka ne non est-ce que nayebi ke nonga na sala analyse awa ke Fally Ipupa sala musique mabe non ya mabe tolobelaka ke oyo akokosa bato aya kokosa population msu na batele akosa ndeti mais artiste otoyebi ke no moto akosa bato ebele c'est artiste oyo andimisa bato bamakambo mosusu oyo bato bayebi te c'est artiste aloba ndeti nini oyo omona eza fo ayeli biso ke no makambo ya baototine jamais tokobandela su debango parce que tosala mope mingi balobi ke makambo ya baototine 5 ans après bato bandotuni bandosalela 5 ans après bato bandosalela mais pourtant ke no est-ce biso inosi vérité akosi to lobi vérité pas poser la question 5 ans après bato bandosala baototine mais so tozongi nsima inosi basalela ototine siko aya koprendre biso eloko moko pas de problème mais aya koprendre biso siko eloko moko oyo deja ezala alingi akotisa bato siko ke eloko yenda ayela biso na makambo ya baalbum urbaine nayebi te so efala alobaki chinois to fala alobaka nushi to alobaka bangala nayebi te mpo biso bakongole tokomprenaka ye te nayebi te alobi bien ke 5 ans après bamusicien congolais bakomoncer la autotune autotune basala yango na live autotune oyo inonsa na fere basala na live te basala yango na playback ocomprendre playback eza nini live eza nini ya deux choses différents mais eza biloko moko etambola nzango mpo so batie playback awa biso tooleka tolobani intel aobeta concert mabeta concert te asala playback soki batie mpe live awa oleki tolobani intel aobeta concert oyo wana tomoni eza live eza concert comprendre oyo fali alobaki wana aye na autotune atiango na live mais oyo bainosala bafere babetele ezalaki na playback ya des choses différentes peut-être que mosusu aza problème ya vision ou soit mon frère na osengo kino vérifier concert ya inosi bi eza playback vérifier d'abord zana tuno playback eza nini live eza nini zoka siko ngana ngamna oloba site playback eza nini live eza nini moi yoka siko kanga loko ya playback eza batie cd comprendre batie cd oza kointerpréter oyo kaka yo osalaki na studio oza kointerpréter yango na micro ocomprendre sikoyo live eza mpena bazwi guitariste batie wana drummer wana mbunda wana batie babafle batie misi bondule bandi artiste okoti obandi par concert eya playback te live ya mosusu nabi kende koverifie natino pour la deuxième fois peut-être otalaki bien te va vérifier la concert de Inosbi au concert de Inosbi abeta concert nasengi yo na bato baata la biso s'il te plaît pas que nous vérifier concert Inosbi merci Dani Beka toujours na sima ya troisième question na biso eza à propos ya ba journée ya ba liste ya YouTube journaliste pardon journaliste ya YouTube à propos na bango selon yo est-ce que misala na bango ne basalela et puis ne bakoma oyo aza pour parce que nazomona pe déjà awa moi dès qu'enzali concernant oyo baza côté et sikoyo selon yo à propos ba journaliste ya YouTube
parce que na bango basalaka wana ke non azolakisa tendance ke naza moto intel ntango mosusu po afinga motu moko boye mpona motu moko boye senga yo estce eza malamu eloko na osenga surtout mingi osebase na bajournaliste oyo bazalaka entourage ya baartiste eloko na osenga omoni balider ya baorchestre tu vois non badikaka masi bakumbaka ebela bato na nsima tu vois lolenge leader azala lolenge mpe bajournaliste bazala preuve année toyebi keno tocompare kaka parce que les seuls baartistes oyo tocompare pour le moment c'est Fally Ipupa avec Ferregola tu vois so otali entourage ya Ferregola avant Ferregola azala bato baka nous défendre artiste ya Ferregola avant moto azalaka na bantouré na bajournaliste c'est Fally Ipupa tonomona sikoyo artiste nde bandeki kotinda bato ke balobela Ferregola mpo nyonso misala ya Ferregola elakisa biso teke Ferregola asalaka misala c'est kaka ye nde tomona yango na bapage ebele ya Ferregola juste bajournaliste oyo bakomi odefendre mpe Ferregola baye après mais toyebi ke artiste mosani ya bandeki kotinda na bajournaliste artiste aza oyo alobelaka lelo vie privé akomi okangisela yango bato mais atindela yango bafingela yango mama Ferregola s'il te plaît même mutu atindi mpo akefinga mama Ferregola mais aza na entourage na ye ya bajournaliste po adefendaka ye mais sikoyo ngai nalinga nayeba déjà ntango tomeka kosola concernant baartiste yango ngai nasengaka mingi so nasala na analyse na nga ozalaka na bapreuve elakisaka kino artiste atindaka mutu afinga te preuve eza nini preuve ezaka biso nyonso totala déjà non eza likambo ya okosa esu te Cédric Kane moto alobaki na defendaka artiste akingani na defendaka Fally Ipupa soki olingi preuve nini ezala nango non preuve ezalaka parce que quelle preuve s'il te plaît ata na tribunal to baya kosambisa motu fo ozala na bapreuve oyo ekosalaki non ozala innocent to ozala coupable eloko oyo alobaka non ye moko journaliste alobaka na defendaka Fally Ipupa nani kempiana na oyo tolobela awa afinga mama Ferregola nayebi yango te siko preuve nini boningi olobela yango lisusu preuve oyo nga naza nango mposa na nini yo olobi ki artiste motu atindaka bajournaliste na ye bafinga bato yango nga natuni yo mais est ce que ozalaka na bapreuve wana mpesa artiste ayaka ayebisi intel kene finga intel kande toyebi biso nyonso awa bamema kempia na poto biso nyonso toyebi na mosala kempia nasala soki ezaka mpona kofinga te mais munda moto aza na chance na ye azwaki chance na ye en tant que chroniqueur oyo azalaka na ceinture ya artiste omo eloko nini ezolakisa keno star moto amemaki bonso eza keno master to motu moko amemaki naye nayebi te so tofaire comprendre bato baolanda biso baza bazoba te baocomprendre question opposé yako oyebisinga ke problème ya preuve nayebisi yo journaliste alobi ke ngai nadefendaka artiste veut dire que misala oyo asalaka yango ememeli ye poto même si artiste emo Fally Ipupa abimisi mbongo te papesa ye mais bureau na ye ebimisi mbongo parce que mpo ani na defendaka artiste nayebi ke preuve oyo binobo oyo yebisi ngai mpona explike bato preuve yango wana nayebi te so preuve nini osikolingi merci tosana mpena papa mpe éloge na nini nayebi te est ce que okoexplike bato nyonso baolanda biso concernant bajournaliste ya YouTube nde bazalaka baparti pris kofingaka bato misusu ya bamama ebelebele nayebi te bon nga soki na oloba nga nayi na regarde loba ngai moni Fally aza le seul musicien na génération oyo biso toyokela mama soki otie na génération kala tolobaka toyokela mpe weranson ntango nivene panzana parceke Fally aza le seul musicien oyo bato tout bayokela mawa aza le seul musicien oyo azalaka na ni porte-parole aza le seul musicien oyo azalaka na ni journaliste azalaka kota Fally Ipupa soki bajournaliste baye na depa Fally Ipupa baye après ba 2017 na ba 2017 ba 2018 nga na oyo toyebi ke depuis 2007 nani fere ntango babandi carrière solo na bango ntango fere babandi carrière solo na bango ye na Fally nzela moko le seul orchestre ebanda ofine eza orchestre ya fere oyebi yango epuis ngai ye aza na preuve te mais ngai sikoyo na na preuve oyo fere ye moko alobaki makambo nyonso makausi alobaka eutaka chez ngai lelo na apprendre oke keni mpe nasalaka na F15 de tous les journalistes eno omonaka baoloba o ngai nalobelaka ege moto asala na F15 aza te Fally
azala attaché de presse à part Mano Lubaki. Comprendre? À part Mano Lubaki, attaché de presse à nani. Il a fallu Yohana. Et Sini. Soki Mano, c'est Mano de Mano. Aza ebele, omona. Omona. Ce que na presse fraîche, Joe Mobe à Sénégalais na bossa monsieur. Mano Lubaki à moi aussi. Madina, Aza Sénégalais, bossa na bossa Sénégalais au Cameroun. Vous comprenez? Na Congo na biso na communauté na biso fallait en attaché de presse. Et puis nga na apprendre oye baki faire à l'école émission. Faire mutu mususu te ye mo faire à l'école. Popoto mona ke ti le loba boga de la presse mo film ti le loba jeune abino amukusa na film. Tebezata il faut loba rapide. Oui, jeune abino afinga kana yo loba ta na tikala ke autant loba gitu. Nga tikala ke autant. Jeune abino amukusa nani gouverneur. Non, bah, il cadrer battu. Ah, on finit, bah, on cadrer mutu endenga na recadrer to ndenge yo zo ko recadrer ngai. Comprendre? Mais attends mutu le ka lo bake. Yo, PD, yo, moi c'est lesbienne. Yo, et dans zobonyama. Bête imbécile. Yo, ça c'est que l'on. On est ça ko finga. C'est pour cela mon équipe nationale eza ekira ya ba Karim Mokonzi to bazana ba Juvenal ba Sinta Wadol banani ba Javé ba Lekechu eza équipe ba no finila faire ne héritier famille. Vous comprenez? Aussi ici. Est-ce qu'on a quoi Barcelone mort? Baki ça so baki singa pesi na ba journaliste na bandele ngo pe lisusu. Le seul mutu oyo ba ya po ba kibisa na ndenge nyonso c'est fait rigoler. Merci. Toza toujours. On comprend mboka na biso. Quatrième question nga ezali. Bon comprendre na lukongo na lukashi ni voilà. Quatrième question nga ezali ba kino so bolanda biso. Quatrième question nga eza à propos ya ba featuring. Ba featuring ba oyo ba fulaka bato. Voilà. Si on a ba featuring ba oyo ba fulaka bato. Oyo yo yebi dani. Là déjà a fula mon featuring ba musicien congolais na biso ne to biko na solo pour ça. Voilà. Yo pona yo nani vraiment a fulaka bato na ba featuring. Na ba featuring. Pourquoi na pesi réponse directement? Parce que asala ke mission et faut d'abord no pesa. Asala ke mission dernièrement a oyo to lika alobi ke non. Na ba featuring ezaki tu yene ba bengisaka mingi. Oui. Vous comprenez? Mais pourtant, à Bosani, Batu Oyo, Opo Yazala Ye, à Luka Bapui, na bango Libanda. Po Yazala Ye, à cause du soin, un système, il y a album internet, juste à quelle visibilité n'est pas na bango. Vous comprenez? Mais les lots artistes Ye, comme c'est la biso que Yende Mutu, Babengi Sakaye, preuve n'aveng c'est la biso, Nani Tegoza. Léonanga Dani. Rande ngai to ba kongo to zara na ntima te moni so to mo tsantima pa ba artiste nso to boma culture na biso comprendre ngana o to bi ke fallait sala droit chemin na droit chemin fallait sala abeta featuring ni balé abeta na Barbara Kanam abeti na Belgique sokofa comprendre oui, les Samoa parce que l'émission fait dans la première partie, deuxième, troisième partie. Faut les Samoa ngonga to mona des okindi. Yo lo baki anga lo baki to za nini. Comprendre. Et puis nzembo zo lo be a Flavone, ça nzembo na album a falika. Et nzembo ba benga ki falinde, ba benye aya oyemba mais ye biseke bo. Ngana na salle studio. Clip ne et ça nga beto yo sala ngo chez biso na parler. Vous comprenez? Le lo ba sa clip ya na parler kuna na ki. Et ça on est, fallait appeler ça biso on est en dégonangai. Et puis nga na biso na apprendre le loé ba OK. Fali depuis bana carrière na ye. Ba featuring o ya benga bato. Arosa ata ba 17 featuring o ya benga bato. Mais na carrière ce qu'il fallait ça na 66 featuring o ba benga ya ke no sala. Fallait yemba na bato libande belé ndegonangai. Vous comprenez? Comme ça j'ai Kande. À propos, il y a un featuring où il y a fallu pour pas y avoir de délai. C'est juste ça que nous sommes en aide. À la visibilité. Vous comprenez? C'est pour cela que nous sommes en aide à la visibilité. C'est un mois à Kandé. Donc, je la dernière question. Merci, Tokene. Cinquième question, ça. Numéro 1, la musique. Les anani. Les musiciens, les musiciens, numéro 1, la musique. Et ça, Ranani. Follow va bien,
la minute numéro 1 bon la minute oyo numéro 1 na musique congolaise eza nani Inos petit wana babiki zalaka wana artiste oyo ana visibilité makasi koleka ba artiste na biso lelo c'est Inos bi ya mutu moko ta contredire nga tande bakay yambele kwa nani na Tanzanie le kwa roi moi muki ba yambele kwa roi pour moi est-ce qu'il y a niveau on a besoin de visibilité mutu le kwa Diamond a benga bezabité petit mais c'est normal au moins na siko groupe. Mais c'est ça, Diamond a la moutoise à la macambunde qu'on a eu. Diamond a bien ça n'importe qui. A bien ça artiste fallait pour pas série ou azalaka na moi la visibilité. C'est pour cela bien fallait pour pas. A bête logo oui et Simba na oui bravo. Mais elle a la sco ya inosbi. A bête on se connaît Simba fallait pour bête on se fait 3 triple. Abi me petit non aussi maté. Abi faut ça na ba petit nga lisusu o no za na bango. Mais si total innocent ya ça à côté ba moi ba biloko ba benga le ba DJ non kolobati kelo eza style na ye rumba bena innocent ko vanza Inos bi abeta rumba oyo abeke na bengi feregola abi rumba na te yo journaliste non ya ko ça journaliste faut prendre à battre est-ce que rumba ya Inos bi abeta pourquoi eza bengi on ni rumba yo ce ko ngo benga on ni rumba di mais rumba des titres il y a si je trompe pas à la deuxième émission dans lequel notre titre Nzemboana dans lequel notre titre Nzemboana vous n'avez pas Nzemboana merci Danito number 1 c'est Inos merci Waneza selon Eba Popo na alobi pour le moment numéro 1 c'est Inos na Congo yo mozo yoka o Daniel Zoloba qui est numéro 1 na minute c'est Inos c'est ka moninga nde na abo na ebité Daniel muteba mabe moko ndeko na ngai bon faut te na peso raison pour bino bo visa na bino ka mboka comprendre un vrai artiste a visa ka mboka ni un vrai artiste a bimana mboka ni akebunda libanda ngana ebinga na prendre lelo comprendre Afrique mobimba kolongola pays moko te ya Afrique lelo numéro 1 c'est fani na ko Barcelone yo le baki anga le baki eza question réponse Afrique mobile kozala te le journaliste ko poser qui artiste ba question kozala ba biloko naza na katikati nazo poser ba question ba réponse yo lobi anga na lobi lo te o sa jeter boepouane bat ba origine na ko Hollande nga na lobi bien na marché mona ngate Afrique mobimba ko bana na Afrique du Nord Est Ouest Sud numéro 1 Afrique mobile c'est pas pour le moment bino so na Congo bobeta na bino na Congo mais na Afrique mobimba pour le moment c'est pas lui pour na rota na Europe ko fallait assez européen te fallait c'est un africain ye mo alo bake hapa na africain tu comprends si ko ngala na apprendre tsango na mutu na oyebake moni Diamond tabima Diamond lelo nzembo yo eza les plus féminins baba bongo les plus yana ba streaming de belé ya Diamond ya nzembo basana fali comprendre nzembo wana kola na ne pas expliquer batu faut ça deuxième émission c'est un problème déjà deuxième to 20e épisode to ya tu comprends nzembo wana eza na ba vie belé na streaming tu comprends ce qu'on est là apprendre on a ngai Innocent oyo zoloba Innocent oui Innocent c'est mon jeune frère na robo Innocent jamais Innocent ndeko nanga congolais Innocent ça la fierté na biso ba congolais lelo nga za so na fandi boto fandi pe na masa na ba étranger ba yo kanzema yo pe ba pesa ba lo ba lingala esala nga fierté comprendre da pesa na za so na fandi ba te to nzamba bando sala pena ba congolais to ta nzamba bando sala mboka nzonye ba makamuto musique elala ni na Congo. Merci. Sixième question dans moi, déjà. Nana tout n'a peut-être des photos et l'attente. Bon, nous allons amener sur la deuxième partie. Rapide à propos il y a Venabiso mon compte. On peut donc rapide. On doit le c'est une deuxième émission parce que voilà, c'est rapide. Merci. Natikeli bango moi ba mbote rapide moi 3 mbote rapide na bosanité groupe mobimba ma famille na bosanité la maman présidente
maman Mimi la fraise na bosanité bato nyonso balandaka biso vraiment boza ebele na bosanité parce que monene mère na bosanité bato nyonso balandaka biso parce que deuxième émission nde tozala mpena tokobwaka bino mabanga mpena ebele merci na bino vraiment mpo nde bolingaka biso bocontinue kopartage balien bopartage bosabone partout nde tolobelaka kaka topesa eloko wa bambote na nga na opesa na masa na nga Eli Bushina akamba depuis bapanama yayo yango wana napesi masa na nga Christian Mukanda ya baniombo depuis Panama masa na nga Cariston Longanza golf na leli oyebi masa na ngai héritier wata masa na ngai héritier wata papa sedale wa motema Madian Kane napesi lisusu mbote na masa na ngai depuis Bela Regan Kibunda masa na ngai Georgie Fabrice depuis Angola Achete Banks depuis Angola toza toujours ensemble Aline Kizaza petit na nga Abeda Show Chia bababa merci tokomi déjà na fin émission na biso bolandi ningi tosali analyse na biso mama kitoko Brenda la petite sœur Brenda Bafola la longue jambe petite sœur ya métis noir sans oublier na maman Anna Mongo ya groupe Loyaka na Gilles président Gilles Dodo Kalayo merci tokutani na deuxième partie bye bye.